kombo na yo laxini. Bon, kombo na nga ezali Butu Kondolo vakala mfumu. Tozanga do Butu Kondolo. Donc tozanga vakala tozui mokonzi mfumu. Tozanga ki mokonzi ko tozui to ba. OK. Butu Kondolo vakala mfumu, voilà. Là, ce que ça m'a toza. Vous comprenez pourquoi j'ai démarré en Kikongo? Parce que nous avons commencé na coulisses, rabbi fois à Congo na banana Kikongo. Non non. Parce que yoti. On a vu que na banana Kikongo balamoko. Alors Gibson to yambi on a émission na biso notre Congo. Oui. Maman en tout cas nazaro loba. Ah, c'est bien la simplicité na yé. Azaka na se kimia. Babi wa mission bazara kimia te. Bozaka agité. Non, d'abord ezali image oh ya mabe ba pesa envers biso. Or ça la rabongoté. Moi je vais vous dire quelque chose qui est très important. Namboko na biso Congo, ba musicien au baza ba intellectuel bazali belé. Ba musicien au baza ba responsable bazali belé. Donc image ka ba pesa biso que ba musicien non. Tout ça ba responsable. Tout ça ba famille en dehors de musique, tout ça la rappelle makamususu. Ça ba ba baraté. Donc quand la kimia ezali peut-être n'enga na botama n'enga na zalela. Donc déjà na ngolo ba mingi te pour balobi na lelo jour na biso. Lelo yama donc aujourd'hui c'est la journée mondiale du bégaiement. Donc hier bel ngalo ba miti mais est-ce que bana bana lo ba ki lukukuma. Pour to fina to simba to fina ki ango to il faut lo ba bien to aider to fini lukukuma le mama to mezate. On peut s'emboter le directeur Robert Nzuzingo, il est le président Batunyo Soma Kukuma. Non, nazala mec nga to be nga siko Freddy Movoto. Azana Lufu banga ba un concert à Lufu. Freddy Movoto et puis Dadi Butu Kondolo. Butu propre. OK. Na Dedoli Nzei Pichu Mondia. Parmi dans vieux. Est-ce que il dit que le jour na bino? Ba jour na sunu magam. O ba big araka téléphone. Mais jour na bino. Mais yo kana raté il paraît na bateau ba yembaka. Mais yemba liku ko raté. Nati ngamo tunasala makambo na ngabaza boya ngai. Ngamo tunasala biloko na ngabaza boya ngai. Ngamo tunasala kiwa mara ngabaza boya ngai. Eko yakutunde. Wewe siko mtango wapi kina wapi? Alors Gibson, baby yo musicien à quartier latin. Mais début na yo, obana mbamo na quartier latin ou bien? Non. Ngala banaki na Matadi, l'orchestre na biso ya Matadi. Et c'est là calibre 12. Calibre 12. Orchestre. Quelques camarades vous avez na bango Matone. Et puis manager na biso o aza koni o abimisa ba musicien na calibre 12 Dadou la Tieleka. Na pesi mbote yepe mutupe azali parmi ba organisateur o bazo landela makamba concert na samedi on obeta Matadi na Ledia. Donc Dadou la Tieleka yazalaki cofondateur à calibre 12. Na calibre 12 azalaki Fofuelas. Avec la biso akala. Après Rikoko Boulambemba. Moulanga Malas. Oui. Bauta Kuna, Delobas, Matopla. Donc tout ça vraiment ébélé. Matopla Matona Zala comparateur à ce qu'on a allemand. Donc après voilà. Tant que ça l'orchestre na biso les as musique. Des akala mouvement moi mambuti mbuti bon tout ça les as musique. Waouh. Kuna pendana yake ko se déchaîner makasi. Et après, camarade, il vient à Mopao, PDG Mbambi Kabongo, na Matadi, salut à toi mon vieux. Yem tabaki, ah, Master Langaï, Kofi, Azolo Kaba chanteur à voix Nabino. Ndi à Momonaki, après ça, il y a transport, il y a quartier latin, et puis voilà. Voilà. En fait, il patron orchestre Kofi Olomide, il dit ce que le quoi Alingi. Attends. Collègue balobi moi été donc tant ya lingaki alinga kakame et là qui facilité et puis na s'adapter na comportement ya ba kinois c'était pas facile. On moi à Matadi. Ben oui, moi je suis né à Matadi Ganja Matadi. Voilà. Donc au moins le comportement avec ce dans la province na kin vraiment différent ma casse. Donc pour s'adapter ça qui peut pas si des natifs des gens à l'obaramingité. Donc nous on a gagné là yo mutumoko wa gagné liyo de comme le roi moi village moi en fait surtout tout wana
pour amona qui a ça li kamoka grave falo banoki yo ngakuna matadien. Oh, on a quoi un jour moko. Donc ya moni na Congo photo bongisa ba makambe belé. Donc Congo za ki ça te. Congo za Bukavu, Mbandaka, Matadi, Mbujimai, Beni, Siro, c'est le Congo, c'est ça, Bengi Congo. Jamais nous tous à Marseille, alors on a dans Paris, yo, Marseille, villageois, Tony. Ça se dit pas, chez nous les Congolais. Et puis, tellement tous à thème ya Congo, non, tout na mutu na morobo. Ceux qui montent à faire d'arrêter mususu na mandaka na kati, mais ça grand ménagé, à ça qui met ça moka qui tokobo, à ba français té, azoba. Azoba té. Bon mais la celle qui met ça na ziongo. Tenga tuni po. Azoba da Congo po. Na comment on ceux qui ont le français bien ou le français té, ndo comme izoba. Non, eza ngoté, français dans quelle langue té? Là il y a français. Oui. Il y a biso mo ezani lingala ki Congo Swahili. Na ba lango ya kati wana ba où est-ce que vous bitez il y a biso ba wo na batali ya faso. Voilà. Donc voilà. On n'a pas ba comprendre que hôtel on la complexe autos la kanango wana c'est pas bon. Là na lingala tout le monde ba konti ba kendaka partout. Au moins soka te na mboka wana interprète face à la pembe. Ba ko lukela Italie était lo mo ko na mais biso fo ce qu'on dit des avantages, au salut des avantages. Ah, comment c'est ça? Alors, je suis sur que dans cette émission, message, non, oui, comme elle m'a dit, tant TV ou mais la terre, dans 5 minutes aussi, ça, mais il y a nous, na quartier latin, on garde quand même un bon souvenir, non? Ah, ben oui, la quartier latin, dans un ensemble, on a eu Bibli, et Bima. Biblia. Ok. Nakoloba lisusu nini yokokisinga na bambanda okututu kokana te nzaba bima meilleure chanson. Ah ok, donc Biblia na maboko. Ok. Bon, je vais te raconter une histoire, une petite histoire par rapport à Nzembo na yo. Oui. Moi mobali moko boye azaki obela maadi ya mutu. Oui. Oui, na CNPP. Pasteur akoti ba sambela et tout. Ya bi pasteur to sambela. To sambela bon to yemba te pasteur bi yemba bon to bana musique ya Nzambe. Ya balimba la moko Biblia na maboko authentique hein. On a le roi ba yemba ki Bible c'est que musique ya Nzambe. Donc on a voilà, c'était juste pour rire ayembango akuba kati te kasbi obi to yemba kasi bon Bible c'est ya Nzambe te. To pone réflexion d'ailleurs. Vraiment. En tout cas, coup de chapeau, on a pas été merci. Alors, c'est la meilleure chanson dans Congo. Vraiment, ils ont un bon souvenir. Nzembo na ngai mon prêtre lundi la première nzembo. Tika ko luka vina mbango tango soki nanwe kokite. Soki yosengi mapambola Nzambe umeli ebima meilleure chanson na hit parade à Kilimanjaro en Afrique. Ok. Ah ouais. Gibson. Na fandela ngo na quartier latin. Et puis na Gibson soko lelo ba yebangai. Si ma quartier latin, et ça va bon souvenir. Le là, il y a presque dans la communauté internationale, les Camerounais, les Ivoiriens, partout, bien en Égyptien du cardinal. Mais vous tout connaissez, on n'est pas la bison. Ok. Donc voilà, bon souvenir dans la bon, c'est quoi le message na yozanini pour notre message na yozali bobi ma mission nga mabanga ebele. Mabanga sorti nous album na yoza pour quand? D'abord album na yoza bima soki na uti matadi to dans un concert à munene on a eli awa bana matadi bapanga munu beno vingila munu kilimba sabala beno kwiza mingi bana matadi yake événement mosi ya nene à ne pas rater vraiment kulomba la beno bapangi bana nzanza bana mvodu kitomesa kamba nanda partout biwewe 6 à 6 na CD partout nza donc kulomba la beno kwiza soutenir artiste beno eto biga kwa ni mama bage tubaga ya luvungu wana yake kiaku kiangana donc kulomba la beno mona la beno nyoso beno kwiza beto ningisa na orchestre muna mvimba muke vanda na lumbangu muke zimbaga na ve muke pesa mbote na bapani nango sadisa munu Eric Luzolo Laurent Kiawete PDG Baza fils Elik Ntsasi Baz Matondo Eric Ntsasa honorable Thomas Mundele grand frère propre Eugène Bandumba Karine Monda ngoko na lumbangu président Bodis en tout cas puis revient nanga Robert Ngobila Zinga Tilera Kabaka masalanga depuis Zaïre yo comment le gouvernement na koya kuna 100 dias na okota poza masalanga président Dombo Nzinga groupe
Gedo mbote na ebele Diego la tortue master na de Isaïe et yango wana Thierry ba master de Isaïe Congo bazate Congo bazali moi mukie mingi na Isaïe Thierry Acover pépinière mbote na yango wana Stéphanie Mukulu mbote na yango wana Pati Fuka bon frère na ngai azande ko ya Mama Florentine Pati Fuka Unzola Fuka Unzola mbote na yango wana Junior Mabaro mbote na yango wana Guilherme Giga Lupemba so qu'on attend combo na été en tout cas mbote na bino mingi merci Gibson concert na bino yango boya ebele na mona bino to bina bo sepela et puis voilà on est aux alana sortir à Pumba la moko nelo zonga boy to so la kina Chris la tortue full boss auto Chris la tortue full boss Abi Gibson en tout cas ça tout possible album ebima pe na profiter après ça pe kambote Patrick Ngovoto Patrick Kieme Eric Luzolo encore une fois Laurent Kiawete PDG Bazafis en tout cas merci beaucoup merci Gibson message na neza munene bande ko boye belé même oza matadi te mais soko oza matadi oya ki douane événement za moko samedi le 24 autour ya piscine ya Ledia merci beaucoup na bene kuiza mingi matondo zambisa kumuna matadi tumbanzola matadi sana ba invité ba collègue na yo invité ba collègue ba invité ba collègue o bazakuna balanda yo kuna na matadi banda kuna wana ba producteur ngai te et quand tu bien mais kuna na zama baleki na kuna ba ko soutenir ngai MB a kozala wana MB a kozala wana baza bele kuna ba betela bango ba lever de kozala donc boya et puis ba petit nga ba saper bozanga te ba beau frère ba nzanza Jerry Tsakala c'est ça malade na mon abino merci je vous love je vous link je vous gozolele je vous kupenda je vous kiel je vous kiel alors Gibson to kosenga nzembo moko poto elio bima mais to nyo sa mwa kapela ya nzembo wana so bandaki wana ebimaki na nini tropical je te no yangote tikano konyoko longai pona sinalinga na libala tikano katungisa ngai Eric Luzolo na libala Freddy Monvoto merci pour te conseiller la réalisation à proposition de Zéro Moa qui kitoko lisusu comme ça